Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle belle et douce communion, Jésus est bien mon ami. Shalom, shalom, shalom. Je sais que vous êtes branchés sur Sentinelle TV, la sentinelle de la diaspora, la chaîne qui vous révèle Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la chaîne qui vous parle des nouvelles du Congo et la chaîne qui vous entretient, la chaîne de la référence. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Shalom, bon dimanche chez vous. Nous sommes dans notre émission Christ Pain de Vie. Christ Pain de Vie, c'est une émission qui prépare les élus à être présents et à ne pas rater les rendez-vous. Vous devez savoir que le seul grand rendez-vous que nous les chrétiens nous avons, c'est le royaume des cieux. Un chrétien, celui qui est né de nouveau, n'a pas d'autre rendez-vous, n'a pas d'autre promesse, n'a pas d'autre calendrier si ce n'est que de chercher à hériter les royaumes des cieux. Jésus-Christ était le spécialiste du royaume des cieux. Partout où il passait, il haranguait des foules, il leur parlait de chercher d'abord les royaumes des cieux. Alors dans cette émission, je vais être bilingue, je vais parler en français. Je commence en français et je vais terminer en lingala parce que je sais que j'ai une audience bilingue qui me suivent et ceux qui me suivent en anglais, bientôt je vais encore faire des émissions en anglais pour les gens qui sont des anglophones. Alors aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur la repentance. Bien-aimés, nous partons dans les églises chaque dimanche. Nous prions, nous demandons la grâce et la faveur de Dieu. Vous devez savoir que il y a Proverbe 28 et 13 nous dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais s'il les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Si tu n'acceptes pas que tu es pécheur, si toi-même tu ne te repens pas, tu ne te décides pas à délaisser, c'est l'enfer qui t'attendra. Actuellement, dans nos églises, dans nos chaînes de télévision, sur Facebook, sur YouTube, les gens parlent de la prospérité. Les gens parlent du royaume. Les gens parlent de la bénédiction. Mais sans la repentance, sans la rémission du péché, personne ne peut voir Dieu. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et maintenant, pour être repêché, parce que nous tous, nous avons péché, nous tous, nous sommes pécheurs, voilà pourquoi Jean 3, 16 intervient et dit, Dieu a tant aimé le monde, voilà, comme le monde a péché, il a envoyé son Fils pour venir sauver le monde. Tout celui qui recevra Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur passe de la vie, de la mort à la vie. Et vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ avec Nicodème, et il a tout expliqué. Donc, nous sommes des pécheurs, nous nous sommes mal comportés. Dieu ne nous jugera pas pendant notre temps d'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, Dieu ne juge pas tes péchés. Mais quand tu connais et que tu fais le pharisianisme, c'est à ce moment-là que Dieu va te juger, Dieu va te condamner. Alors ici, je vais parler sur la repentance. Interrogeons la Bible. La repentance, c'est quoi? Comment se repentir? Et si tu vas dans une église où on ne te prêche pas sur la repentance, c'est ce qu'on appelle la sainte doctrine. On ne te parle pas sur le baptême. On ne te parle pas sur la rémission des péchés. Sache-le que cette église n'est pas une bonne église. C'est une église perdue. Et tu passes ton temps pour rien. Tu peux dormir à l'église, passer ton temps là-bas. Les derniers jours, le Seigneur te dira, il ne t'a jamais connu. Nous allons lire Ézéchiel 11, 19 à 21. On nous dit,
Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. La repentance, c'est quand l'homme décide de tout abandonner pour revenir à Jésus. Il ôte le cœur de pierre pour recevoir Jésus-Christ, qui va leur donner le cœur de la chair. Pour ce qui est du salut, l'Éternel Dieu dit, demande. Il te dit, demande-moi le choix. Choisissez qui vous allez servir. Pour ce qui est du salut, Dieu dit, choisissez. Dieu est un démocrate, Josué. En Josué, il dit, choisissez qui vous allez servir. Et Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu veut que toi et ta maison, tu serves l'Éternel. Mais pour le ministère, c'est Dieu lui-même qui choisit. Dans Jérémie 1,5, il dit, avant que tu naisses, je te connaissais. Et quelque part dans la Bible, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. C'est-à-dire, la repentance, c'est quand l'homme décide d'abandonner le péché, de revenir à Dieu. Parce que la Bible dit, la Bible est claire, il dit, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a deux cœurs. Si tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as un cœur de la pierre. Et la Bible explique très bien que je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est-à-dire, si tu ne reçois pas le Seigneur comme Jésus-Christ, tu as un cœur de pierre qui rejette tout évangile, qui rejette la soumission de la parole, qui rejette l'amour du prochain, qui rejette tout. C'est le cœur que le criminel et tout y ont, c'est ce qu'ils font au pays. Et le cœur que les bandits, les francs-maçons sont en train de faire. Ces gens-là, ils tuent, ils massacrent, ils coupent, ils décapitent les gens les têtes. C'est parce qu'ils n'ont pas de cœur, de la chair. Alors des gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être sauvés? C'est de se repentir, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'avoir un cœur de la chair. Un cœur de la chair te donnera l'amour du prochain, ne te permettra pas à voir les autres souffrir, ne te permettra pas à tuer, à aller toucher les guégués ou les guégués, aller toucher aux fétiches, ou servir ou s'agenouiller devant les Baals, le dieu Baal. Voilà, Dieu dit, enfin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Donc je dédie que ceux qui ont le cœur de la pierre, ils sont hors la loi. Ils ne respectent pas la parole. Ils ne respectent pas les Écritures. Il peut être pasteur, prophète, évangéliste, archibishop ou vice-dieu. Ils sont habitués ou qualifiés à ne pas respecter la parole de Dieu. Parce que ces gens-là sont perdus, ils n'ont pas le cœur de Dieu. Alors, tu peux avoir un grand ministère et manquer le salut. Le dimanche prochain, je vais vous parler sur le salut, sozo. Le salut, en grec, ça veut dire sozo. Dans sozo, il y a d'abord le pardon, il y a la guérison, il y a l'élévation, il y a tout. Donc, sozo, en français, ça veut dire beaucoup de choses. Ça va venir le dimanche prochain. Donc, tu peux avoir un grand ministère rempli des stades comme le font la plupart des gens que vous connaissez aujourd'hui. Ils font des croisades qui peuvent entraîner 15 000 hommes, 30 000 personnes. Mais ils ne sont pas sauvés.
Ils ne font que cela pour la vanité. Vanité de vanité. Tout cela est vanité de vanité. Donc ces gens-là, ils veulent se faire grands. Ils veulent vous faire croire qu'ils causent avec Dieu. Ils vont vous soutirer de l'argent. D'ailleurs, de pasteurs comme ça, pour les appeler, il faut déverser beaucoup d'argent. Ils vous exigent de dormir dans des hôtels 5 étoiles. Et pourtant, la Bible est claire. Quand tu vas dans la mission, on n'impose pas aux gens qui te reçoivent, parce que ces gens-là te reçoivent au nom de Jésus. Quand tu vas leur apporter la parole, il faut être humble. Même dormir par terre, tu peux dormir. D'ailleurs, c'est seulement pour 1 ou 2 journées, même peut-être pour 1 mois ou 1 semaine. Comment toi tu te dis que tu as Dieu, tu sers Dieu, et que tu imposes les gens de cacher plus que Michael Jackson, plus que les aventuriers qui ont touché au fétiche. Alors Dieu dit, choisissez qui vous allez servir, mais moi je servirai l'Éternel. Dans la vie de tout un chrétien, il y a un moment où tu dois chercher à savoir, choisir, à faire un choix. Tu suis un pasteur guégué ou tu suis un pasteur qui craint Dieu. Mais la plupart des cas aujourd'hui, vous tombez sur leur panneau. Parce qu'ils parlent très bien français, ils s'habillent très bien. D'autres là, ils se maquillent comme des femmes avant de faire l'émission. Tu vois, moi je suis en train de tourner l'émission, là, je viens de me réveiller. Je me suis seulement lavé. Je n'ai même pas mis de l'huile sur moi. Non. Mais et pour apparaître à la télévision, ils font des maquillages comme des femmes. Des pasteurs pédés, des pasteurs homosexuels. Et vous êtes séduits par eux. Parce que vous ne voulez pas la vérité. Quand j'apparais, je n'apparais pas pour moi. J'apparais pour amener la lumière. J'apparais pour amener l'évangile. Moi, je dois m'effacer et Jésus doit être élevé. Voilà. Alors, quelqu'un qui est lui-même captif, comment ira-t-il délivrer les autres? Pierre le dit. Pierre se pose cette question dans 2 Pierre 2,19. Vous suivez des gens qui sont captifs, des gens qui servent de Baal, les gens qui sont serviteurs de Satan. Les gens là, vous devez nous les amener pour qu'on les délivre. Et même ils sont captifs, mais ils veulent vous promettre qu'ils vont vous délivrer, ils vont vous amener au ciel, et pourtant eux-mêmes se sont détournés du ciel. Nous sommes tous chrétiens, nous connaissons Judas. Judas avait un grand ministère, il servait Jésus, il était avec Jésus, il était parmi les 12. D'ailleurs, c'était lui le caissier, c'est-à-dire il jouait un rôle très important dans le ministère de Jésus. C'était le ministre de la Finance. Mais vous connaissez l'histoire. Judas, bien qu'il avait un grand ministère, bien qu'il avait de responsabilités, Judas n'a pas suivi Jésus. Et aujourd'hui, chez nous les chrétiens, vous aimez donner les noms des enfants, de vos enfants, les noms des saints. Aujourd'hui même, il y a des gens qui se permettent même à donner les noms de Dieu à leurs enfants. El Shaddai, Adonai, Elohim. Il y a même des enfants qui s'appellent comme ça. Or, Dieu dit, vous ne pouvez pas prendre mon nom et vous ne pouvez pas citer mon nom à tout moment. Mais il y a des gens qui se permettent, ils se disent chrétiens. Ils ont donné le nom de Dieu à leurs enfants. Et il y a même des pasteurs qui s'appellent Meshach et Abednego. Meshach, c'était le nom des dieux de Baal à l'époque de Daniel. Mais tu te lèves comme ça, tu dis, moi je m'appelle pasteur Meshach. Moi je m'appelle pasteur Abednego. C'était des noms de dieux guégués de l'époque de Paul, de Daniel plutôt. Donc vous devez faire trop attention sur votre appel, parce qu'il y a trop des aventures. Vous passez à côté de l'objectif et vous devez revoir votre évangile. Nous sommes là pour éduquer, pour corriger et pour montrer le chemin. La Rousse définit la prospérité comme le développement et l'accomplissement d'une réussite financière. Or, Hébreux 6.1 nous dit que tendre à la perfection, c'est grandir dans toutes les 3 dimensions, esprit, âme et corps.
Les salis, c'est communiquer la vie là où il y avait la mort, éclairer là où il y avait le noir. Amenons la lumière dans nos quartiers, dans nos églises, dans nos communautés et dans nos maisons. Tu peux être riche, mais si tu n'as pas été pardonné, délivré, tu es encore captif, tu ressembles aux chrétiens de Laodicée. Or, ces gens-là n'étaient pas libres. Alléluia. La repentance, c'est reconnaître tes péchés, vouloir les laisser et faire le nier. Sans la repentance, Proverbe 28 nous dit, sans la repentance, personne ne verra Dieu. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais s'il les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Il y a des gens qui sont grands pasteurs, grands leaders. C'est lui le conducteur du chantre. C'est lui le conducteur, le chef ou le leader du protocole de l'intercession. Mais essaie de mettre une caméra cachée derrière la vie de cet homme-là. Tu verras que cet homme-là ne peut même pas s'élever à l'église. Parce que c'est un péché. Mais tellement qu'il est enflé de l'orgueil, tellement qu'il a un cœur de la pierre, de l'orgueil, lui se permet à vous manipuler, à faire du pharisianisme, c'est-à-dire ils veulent vous faire croire qu'il prie beaucoup, mais en réalité, il n'a jamais eu de contact avec Dieu, il n'a jamais eu de relation avec Dieu. Voilà pourquoi Judas avait un grand ministère, mais à la fin, il finit par trahir Jésus. Et l'argent même qu'on lui a donné, il se rendra compte qu'il a mal fait de vendre le Seigneur, il abandonna cet argent. Et aujourd'hui, vous aimez donner le nom des saints à vos enfants. Pourquoi vous ne donnez pas le nom de Judas à vos enfants? Pourquoi les pasteurs ne veulent pas devenir Judas ou avoir leur nom? Par exemple, vous êtes dans une église, on vous dit, bon, le pasteur qui viendra nous prêcher le dimanche prochain, il vient de Manchester en Angleterre, mais il s'appelle le pasteur Judas. Moi, je crois que le dimanche prochain, vous allez fouiller l'église. Pasteur Judas, c'est à côté à Bissau. Beaucoup d'églises. Alléluia. Parce que le nom seulement de Judas vous transmet tout. Que papa Judas, apôtre, mais c'est un voleur. Alors, dans l'église, tout ça va passer Judas et belé. Bien qu'Abouya soit comme moi Judas, même ça est à Judas. Alors, là, je vais prêcher maintenant. Avant d'entrer en français, je vais demander à quelqu'un, si tu as suivi cette prédication et que tu te sens que tu es dans les péchés, tu es dans la fornication, tu es dans les pornos, tu es dans tout ce qui est mauvais, suis-moi. Suis cette prière et Dieu te fera du bien. Suis-moi. Seigneur Jésus, j'ai suivi ton messager. J'ai compris que sans la repentance, personne ne peut te voir. J'ai compris que celui qui cache ses péchés ne prospérera jamais, sauf s'il les avoue et décide de les laisser, il obtiendra miséricorde. Je voudrais que tu puisses me pardonner sur tout ce qui a été fait dans ma vie, conscient ou inconsciemment, et de me donner la force de ne plus répéter. Et j'aimerais vraiment que tu puisses changer mon cœur, enlever le cœur du pierre et donner-moi le cœur de la chair, afin que je puisse respecter ta parole, aimer mon prochain, suivre ton évangile et être avec toi au paradis. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Si tu as toujours de la repentance. Repentance, zali tant ou moto a décidé kotika masumu, kotika ekobo, kotika nzonzing, asale dans Nzambe ya solo. Parce que tout ça n'a pas belé chaque dimanche dans l'église. Chaque dimanche dans l'église. Chaque dimanche dans sambelaka. Papa saka dimba la la ka sambelaka trop. Mais batwana ba yebana Nzambe te. Batika pe bizaleli mabete. Alors, Proverbe 28, 13 alobi, Oyo azoboma masumu na ye, akopambola mate. Mais ce qui a ndimi kotika ngo, Nzambe akolimbisa masumu na ye.
Tout ça n'a pas te belé le bakambi église. Bakambi ya chorale. Bakambi ya intercession. Bakambi ya jeunesse, bakambi ya songolo boye ba partenaire l'église. Ba pesa titre tala munene. L'église mususu oyo ma Satan la tabango, ba pesa même ba médaille pour ba yeba yo pesa mbongo, pour ba yeba yo za ba pesa même médaille. Ba pesa yo ba grade. Mais liboso na nzambo za na grade mon côté posa mutu na sou. Alors Nkolo alobi na Josué alobi choisissez qui vous allez servir. Ndenge Josué a bana Israël. Bosumu ki mingi boza ba aventurier et comme to pona. Ngai na bana nanga to salela nzambe. Bino bo pona nani bino bolingi. Nzambe aza dictateur te, nzambe aza démocrate. Atika ka mutu opona mabe na malamu. Mais yazo peso conseil opona malamu pour aimer mon alola. Nicodème na Jean 3 banana 1 tina 16 bazobeta tina 10 babeta so lisolo ke Nicodème azalaki moko ya ba kambia munene ya kolo ya l'église. Mais abotama kina no asikate ayebaki nzambe te. Tozana ba te belé lelo mokambi dirigeant protocole nan ayamana no Yesu te azana relation na Yesu te. Mususu akina na église ko lakisa bilamba. Ba mususu akina na église ko sa kindumba. Ba mususu akina na église ko luka basi to ko luka mibali. Ba mususu akina na église po via poto to mboka koti mboka sika ayebi mutute akino kukuta na bato. Mais église ezali ambassade ya lola. Ndenge to kena ko luka ba visa pona ko voyager. Église ezali esika yozo kende po kutana na Yesu ozwa visa po mukolo asuka to kutana na lola. Mais lelo oyo ekomi passe mingi. Or Ézéchiel 11 19 à 21 ezoloba elobi boye nakopesa bango motema ya malamu nakotia motema esprit ya sika nakolongola bango nzoto oyo ezali na libanga pe nakopesa bango motema oyo ya bomoto po ete bango balanda mibeko na ngai maloba na ngai e ba pratiquer maloba na ngai e na ngonga wana bakokoma peuple na nga e nga na kozala nzambe na bango eli koloba ke ezala bato ebele bakendaka na église basambelaka soki nano se repentir te soki nano oyamboli te ozali peuple ya nzambe te nzambe mpe azali nzambe na yo te toyokaka na bible babengaka nzambe ya Abraham nzambe ya Jacob nzambe ya Isaac nzambe ya Moïse pona nini po bato wana batambolaki na nzambe po koma peuple ya nzambe na ina episode kamoko mutu nyonso tu aza ekelamu ya nzambe nzambe mutakela ye mais azali mwana na nzambe te le fait akokende na église ezokomisa yo mwana na nzambe te po Satan apaki na l'église bandoki pe bakenda na église bandoki pe bakoma ba pasteur baza ba na nzambe te okokoma mwana na nzambe soko se repentir oyamboli mabe ozwi molimo na sika liloba na nzambe koti kati na yo ndo komi mwana na nzambe nzambe pa komi mwana akomi nzambe na yo or lelo bato ebele bazokende na église ekomi esika tourisme yango moni lelo bato bazosambela ebele mais bato bazobongwama te biso to voyageaka nga nazwa chance à voyager na 4 continents na ke ote ya sango malamu na mona makambo ya ndenge na ndenge oyo ezomona oye na église protocole ya église azotia pasteur litoyi mpo na protocole wana ayebike pasteur azalaka na poto soki alingi nga aomemanga na poto olie ye aluka nzambe po vie ezaka na poto te biso tofandi mingi na poto tozonga Afrique tokokuta baninga pe batongi ba villa o biso parfois tosaka na poto na totongi te c'est-à-dire pour na ko réussir ezaka poto te soki toyaki poto eza mission mibali nzamba tindi biso na poto pour na hotel sang malamu pe nzamba tindaki biso na poto pour na koya ko la musa mokili po to la musa ba o batikali na Afrique ba o baza na Congo to sunga bango pe to la musa bango
parce que bato baza na Congo vision na bango monde c'est na bango za différent na biso bato za en Afrique. Alors ndeko na ngai soki oyamboli masumu te, soki otiki Yesu agide vi na yo te, ata ozwi ba mbongo nyonso to eza na banque Angleterre oyeli nzambe okota lola te. Soki oyamboli masumu te, soki olongwe na songi te, soki olongwe na kindoki te, soki olongwe na likuta te, vi na yo okokoza en église mais mukona suka Yesu oloba ayeba yo te. Tango tozokutana na bato na ba communauté ezokamwisa biso. Oka mutu songolo aza diacre en église, oka mutu songolo aza mokambi en église, oka mutu songolo aza motei, mutu songolo azali mpaka en église. Otali lokuta aza nango, otali mutema mabe aza nango, otali bizaleli ya nzoto likunya aza nango, ezosenga mutu wana ke na délivrance. Mais mutu wana chaque dimanche aza en église. Bien aimé, message à l'élo, nkolo aye koyebisa yo o se repentir. Ko se repentir ezelo omusute eza kotala motema na yo, kofongola ngo, kolongola masumu, koyamba Yesu abatela. Nalobaki yango pe nazolo bango ba o batangaka évangile ba oyebaki na ngonga oyo makambo nyonso tu ekomama na Bible ezo kokisama malembe. Boyei ya ndeko Trump lokola président ya États-Unis ezali accomplissement ya Daniel 7:4. Bobimi ya Angleterre o babengi Brexit na Europe ezali kokende ko affaiblir Amérique, ko affaiblir Angleterre. Lelo oyo 100 livres et commis $107. Or que 100 livres, ils ont $200. Mbongo Angleterre et Kitty. Ils ont que les malins, mais bah juif, monde entier est au la bango. Parce que Syrie, na Russie, bah attaquer Israël pour comprendre que Israël trompe Amérique à vous protéger sous Israël. Bible zo bana ngonga wana nde tango guerre ya Magog ekozala na kati ya Israël nde mangonga wana na molimo enlèvement ko salama. Dotokomi pene ya bozongi na Yesu. Mais batebele bazana kidiba. Batebele bazana no na l'église ya aventure. Le fait que chaque tongo tolala tozola muka scandale les les en église ezola ksake maloba na nzambe komi pene diable a sa côté l'église. Thessaloniciens lobaki en 2 Thessaloniciens 2 banana 9 tina 15. Babi le diable viendra s'installer dans l'église, se proclamer lui-même Dieu. L'église est belé bozo kendelelo ba pasteur ba comment plus que nzambe. Na yoki na États-Unis, na Canada, bat bazo c'est la Walesa. Est-ce que Walesa boyebite kazanganga? Misala Walesa ya koyamba ba musicien ba quartier et que batwana lelo ba bomwana te batikala kana mulolenge ba ali. Walesa ba miracle azo sala. Botanga na Bible te ba bina tango na suka Satan ko sala miracle ya grave. Pour nous séduire bateau. Bandeko na biso ya baluba bakansi Walesa azali lokola azali ndeko na bango luba ba tie poa. Ndeko Walesa azali mutu wa misala mabe. Ndenge moko na Tunasi Marcelo, ndenge moko na Tony, ndenge moko na baventurier nyonso oyo ba mukuna ba Leopold Mutombo ba Kankenza ba Kinzamina ba Olangi batwana nyonso tu ba simbi biloko ya mabe ba boyi nzambe ba pesi nzambe mokongo bali kokende bango moko te. Lelo o ba yembi
misala na bango komi poisa mutu lokola José Nzita ou bien Moïse Mbiye to Mai Kalambai baza ba disciple oyo Marie Misamu a gagnaki bango amemi bango na voodoo bato ande mwana bino bokanisi bazoyemela Nzambe ntango Mai Kalambai alobi bonganga na Nzambe eza te. Nzambe aza mokonzi ya banganga ntango ye azoba bonganga Nzambe c'est-à-dire asimbikisi po asala oyo azosala bolanda vi ya ndeko wana bomona ye na Thomas Lokofe ekobo ndenge moko batande wana nga banzembo na wana yokaka te. Alors bien aimé tolanda bato mpona apparence te. Éternité ezali mais éternité wana ekozala ou na lifelo ou na lola parce que tant tokokufa tokolata nzoto immortel après sokoza mutu malamu oke na lola sokoza mutu ya masumu oke na lifelo babi moto ekobanda kozika mikolo nyonso ndeko moko atindeli nga message lelo na tongo alobi malgré technologie ekoli lola ekozala ndenge wana bakochange yango te lifelo bakotia mpe nini te climatiseur te malgré technologie ekoli ezala mutu te aloba no nga lokwa na okendanga na lola na lifelo natinda deja basalela ngai nini climatiseur kuna po le moto ebando chauffe nga navanda kote ya clim eza te. Nzambe atindi basali ya ndenge na ndenge oyo ya solo bazoteya sango malamu po bamema bino na lola. Repentance ya vie ya mutu ezali très important parce que tobengami ba Kristo to tobengami ba sataniste likolo ya misala na biso. Bible lobi tokoyeba bango na misala na bango soko zali mwana na Nzamba solo misala na yo ekolakisa bato bakozala na esengo na yo bato bakomona makambo na yo mais soko lobi oza mwana na Nzambe eke yo moko oza mutu na misala mabe ozali mutu oyo masumu na yo ozolinga kotibola yango te masumu na yo ozolinga kotika yango te eza maoni. Bible lobi tobotami na masumu mais na nzela ya koyamba Yesu Christ comme Seigneur Sauveur eloko ya liboso alimisi masumu na biso mpe Nzambe na ngonga oyo yo oyebi nano Nzambe te olongola bazemi oboma bato osala mabe soko oyo oyambi Yesu lelo a effacé les tableaux abosani masumu no nyonso. Ntango akala ntango tozala kokola tozala komona bato bazobongwana ndoki nganga bongwami aye na instrument na ye alakisi nga nazalaki ndoki tala poso yango bango oyo naza kopumbwa napesi na église batumbi lelo bolanda batémoignage na bainternet na bato babongwami me wapi bamateriel oyo baza kosalela siki ndoki batumbi yango place nini misala na bango ya nkuku bilamba bapumbwelaka basinga baza nango bacontact bazaki nango monde de ténèbres batia yango wapi o nga nazaki 5e bureau ya Satan o nga nabota na nyoka o nga nasala boye o se repenta place ni ba délivrer yo place ni la même personne on savait nazaki 5e bureau 10e bureau 14e 20e bureau ya Lucifer mbala moko a témoigner lobi nango akomi prophétesse akomi pasteur muto oyo sabino nga nasanganaki na banguma nga nabotaki na nguma nga nabotaki na éléphant nga nabotaki na lion nga nabotaki na girafe place ba délivrer to monité lobi nango mbala moko akomi prophétesse na bino yo pozo landozo pese mbongo. Bible lobi mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4:6. Osée 6:4. Bozangi mayele, bozangi bososolisi, ekotindika bato bele na lifu. Yango nkolo atindinga na tongo na lelo, na yebsaye, Nzambe azotala masumu na yote. Na ngonga oyo zaki na ignorance, Nzambe akotala yote. Soko pesi bo moyinu pa Nzambe. Ondimi lokola Seigneur pe sauver lelo. Pe o décider ko tika makambo wana osala sute. Nzambe ozana. Lelo bandoki ba komonsa ndeni. Azane ndoki ayepe na église, mais avant kota na église, azuki ndoki ne abombi yango na toilette. Ou bien abombi yango na kwe. Akoti na église asambeli après azuki ndoki na ye, azuki ne na ndako. Ozo kosana.
lelo zo kamwisa bino teke na bandoki na bana banganga na bana basorcier bato tout oyebaka na zando minene bazotalisa bato misapi bazoloba makamba bato bazangi bataki nkukusa bato bazaka komelisa bato bashashasha bato bazaka komelisa bato bapoudre lelo bakoma baprophétesse lelo bakoma baprophète bino pe bozolanda bango bien aimé bato ebele basi bapengwi bato ebele balingi na bango lola te baza na posa ya lifelo mais alingi kokende ye moko te alingi komema yo innocent. Alors apôtre Paul azoba nini to se délivrer na bato misala mabe na vie na yo mutu na mutu fo luka azala délivrer ya voisin na ya misala mabe. Ba français balobaka dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui est tu es. Soko tangelinga komwa pasteur na yo na yo so ba démon bonyo za nango pe délivrance ni ozo senga. Tangelinga komwa pasteur na yo. Soko tangelinga ngana za monimi ya walesa na boyebiso délivrance ni fo sala pe na yo so ba démon ni ozo nango. Soko yebisanga ngana za monimi ya olangi na boyebiso combien de jeunes fo sala po o le kana délivrance. Mais lelo oyo lokwa na lobi boye bamsu babando fingo bamsu balobi azana na ekomi soko ozote asambala masolo okomi contre bato zana zuwa na ozana zuwa nini nganzamba apesanga bomoyo ngana yamba Yesu ngana solo la nzambe na zako na batela manzamba longola ngana mokili na masumu na yamba ye tolo baba bien matériel te po eloko leki boyambi Yesu zate vrai cadeau na monde entier ezali ko yamba Jésus Christ comme Seigneur sauveur. Vrai cadeau à moi. Parce que, oh, tout ça, on a mon kili aussi là. Et au tika, mon koloto kufa, ba okunda on est lamba moko, au tiki bilo on est mon kili. Mais, âme na yo so les a sauvés, ou que ko pe manalola. Bien aimé, repentance, et allez là comme mon fou, mon Christ union surtout, ata l'amour. Ata la vie naï. Repentance, et allez la rétroviseur. So zo kumba mutuka, au niveau que ni malam. Traka rétroviseur relaxa yo, ce qu'il faut freiner, il faut continuer parce que ça va pas dans la cime. Repentance ezali loko la thermomètre à vie na yo. Ba te belé, basi ba beba, basi ba kabwa na nzambe, ba lingi na bango kende bango mon côté. Alors, il faut faire peu trop attention mutuni yozola. Ngane na zaboy, c'est pas n'importe qui à cause à pasteur nanga. C'est pas n'importe qui n'a pas eu okaï. Parce que l'endroit le plus dangereux, c'est quoi? Les églises. Pour le diable, à côté d'une église, avant dit, à l'objet comme une zone. Bota na ba kilt, bota na ba YouTube, bota na ba télévision, pour le monde dans le lingue là-bas. Lelo, bato église catholique, ba témoin de Jéhovah, bato il y a nini, il y a na lobi ba témoin de Jéhovah na église oyo ya ba kimbangiste. Est-ce que kimbangisme eza église ou bien ezali likopa ya bandoki? Parce que bandoki tout ya ba Congo na ya Kinshasa batonna na église catholique pe l'église kimbangiste. So bato wana nyoso bakendaka kuna ba esi bango fubola ta vert blanc. To éviter soki baza ba sipotera imana soki nini ba confondre makambo bale na makambo nzambe. Soki ba se repentir te, so ba yembi Yesu te. Ba keli felo. Mais ba tona ba passa tant na bango mo bima l'église. Ba passa fi na bango mo bima l'église. Ndenge moko na ba yembi oyo nyonso tout tangi ba kombo awo. Boki ko simba kisi po bosalela nzambe. José Nzita abomisi combien de personnes? Na tata na yena bandeko na ye aboma bango azwi nini na vie. Soko yo beta concert à Londres do bongi. Soko sombi mo voiture d'occasion do bongi. Ou soko tongi ata immeuble à 12 étages. Nde wana vie. Yesu ayaki na sa mokili awo. Nzambe azako na le papier. Azaki na ndako te, azaki na punda te po à l'époque ya Yesu voiture Jeep ya Gaillard ya danger zaka punda. Yesu azaki na mote. Et ça enseignement ya kolobaka tout est vanité de vanité. Kolukate o amassé ba bien na mokilio, luka o amassé bonzambe, luka se repentir pour mkola suko kenalo. Alors to komi na suka na dimanche lelo, soki o sentir que
yo ke dans l'église nous a kindumbo za kindoki ozana lokuta ozana lokoso ozana likunya ozana songi ba musu dans l'église kaka po atala ba musu balata ki nini après ba niko critiquer bango kitisa mutu na yo landanga na prière landanga loba nkolo Yesu natamusa kibo moinanga lokola nga moko nalandi mosakoli na yo nalandi les messagers proverbe 30-30 makambo ate ngai epesi nga pasi na ndimi ke nazotambola mabe soki na se repentir te lifelo koyamba ngai nafungoli motema na ngai yo kota lokola nzambe mpe mobikisi olongola nga motema libanga otianga bonzambe mpo na respecte maloba na yo nalanda molimo na yo mpe mokolo na suka tokutana na yo bondeli bongo na kombo na Jésus Christ. Amen. Merci. Ezalaki bongo Proverbe 30-30, les messagers de la bonne nouvelle. Ici kawa pitoyaka na Jésus Christ plein de vie. Tikete Yesu wazali pa na bomoi a bilayo a protéger na famille. Weekend oyo ezala weekend malamu. Merci nzambe ya batela bino. Yesu aza mokonzi. Bye bye.